bana monde entier ce que vous l'avez Didier Lacoste artiste ya bino pi ya Congo eza bongo ne Dino Bilengi TV chaîne bayaya et Dino Bilengi TV omona ba noko omona ba ambiance même aux ana savona yo ya esengo to ya mawa ikisa mon Dino image on est là sali et Dino Bilengi TV il faudra confirmer double étoile bientôt la terre et Dino Bilengi TV et Dino Bilengi TV vous sentez que non et Dino Zopesa Bilengi c'est-à-dire vous s'abonner massivement na Dino Bilengi TV vous serez jamais déçus parce que bah programme il y a mystique il y a kafu donc vous se retrouvez quoi Edino Bruno Edino ko nous tabana masolo baya na Edino number 1 vous s'abonner na Dino Bilengi TV vous allez déjà vous séparer avant vous séparer déjà d'accord bana poto bana États-Unis bana Asie bana Australie bana Afrique chaîne na bino yango Dino Bilengi TV yango nde makambo yango nde esaliki biso bana poto toyebana ke biso banso tosabone massivement yango nde esukisi makambo na kati ya poto. Un grand merci pour tout, pardon, un grand merci pour votre participation. Nazomo Naglodi Dilou, Azan direct Nabiso. Des gros bisous à toi ma chérie. Direct Nabiso Lelo et Bandi. Benga Batou, invité, Bota ma j'aime, bo aimer. Namona Keboza et Belé et Longo la Biso. Donc, c'est un peu ça. L'histoire Biso Lelo, Bande Kozani, Nina Dîner musique, hein. Dans la cadre à louange, dans le cadre de mon biso ya frère Josué. L'histoire ya Mawa, maman la biso na combo ya Annie. Maman le bito tanga combo na problème eza nangote. Donc ceux qui maman le bito tanga combo biso petoko tanga combo pour maman le bito tanga nde combo. C'est un peu ça. Dès totangi combo ya maman la biso, l'isolo la biso ya lelo eza l'isolo ya pasipe mawa. Nini e komeli ndeko la biso maman la biso mama Ani. Problème nini e komeli maman la biso Ani ya pasipe mawa na minute oyo tozo loba oyo minute oyo tozo benga toza na mawa. Bokoto avant banda l'isolo. Bokoto, l'air est grave, l'air est très grave. Ante. Bokota. Bokoto. L'air est grave. Ante. Ba maman, ba papa, conseil, eza ya ofele. Ba futa rambongo te pona koza conseil ba lobi moi mukia beta kambunda ba kolope ba binaka. Ba bi abino yo OPJ de la presse. OPJ de la presse aura yé à bêta à masolo pe alobaka o eza likambo eza vérité parce que biso masolo biso et utaka à la source donc eza masolo ya solo et puis moto abengi alobi natanga kombo bandeko tout à l'heure nazaki en direct et au sala ke kati compte n'en est bloqué je sais pas pourquoi est bloqué papa Jean-Claude Assili qui a bloqué ou comment parce que babi celui qui s'est s'impliqué qui connaît l'affaire veut dire quoi. Ben, na évité ce qui me bloqué qui met. Na landeli ba makambo comme il faut do moni ki yango tozongeli sous direct na biso to réfère ango. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Un grand merci à tout le monde. Liso na biso ya mokolo lelo eza participer mawa. Il faut to banda po to telemela ba makambo ba art moko ya mabezo sala matro na communauté congolaise. Il faut que esila. Po esila il faut to lobelango. Ce qui to lobelango te et que sila te. Donc bandeko yango wana lelo tozana bino elongo direct ya lelo pona kokata ba makambo nyoso bolimbisi TV bandeko déranger na OK voilà bolimbisi donc lelo lisona biso eza ya pasipe mawa lisolo ya somo donc bandeko yango wana direct na biso mokola lelo tozo lobela o nyoso ba art ya mabezo salama na communauté congolaise donc Bobi ka ba ma to si yango ba ma biloko nka ndenge zala ke komi ko compliquer nga vie mais
tozo bundana bundana kapo image za la bien to sa sortir kitoko makasi. Donc bande ko lisolo lelo eza nini? Lisolo ya lelo eza lisolo ya pasi pe mawa. Ndeko na biso na kombo ya mama Ani asili ko benga biso po ete bascroquer ye 15 000 et pas ndeko la biso mobali papa Jean-Claude. Bandeko balobi papa Jean-Claude babi gigolo munene likambo oyo mama alobi foto lobelango alobi to lobelango lelo mama azala pasi na hôpital tension emati mama likolo ya papa Jean-Claude oyo azali kokotaka mabala partout Mario akotaka soko boko lié asuka kana roboko la wana te ayeko monter mama ku oyo ya munene. Donc esali pasi na communauté congolaise bandeko lisolo eza ya pasi ngala robenga ngo pasi d'autre part na kotala biso pe ba mama tozombi sala erreur biso moko na yebi ke conseil ekoya sima bandeko bazo participer bandeko bazo en direct na biso toko pesa mama ndeko na biso conseil mais la minute oyo tozo ko inviter bino d'abord ya kozala ebele ya kozala aimé ya kolanda direct oyo en ce moment. Voilà bandeko likamunini ekomi mama la biso na kombo Ani abenginga abinanga ba fosette naza na poso lobela lisolo nanga ko bomba ngola mutema nazo koka ko bomba lisusu te lisolo nanga na yebi ke za pasi pe za soni mais malgré za soni naza na choix te. Il faut na dévoiler papa oyo, il faut na dévoiler makambo papa oyo, il faut na bimisa makambo ya mabe oyo zo bata malakata ba couple la kata ba foyer. Ngala papa Jean-Claude tosali ena tozala vie de couple to vanda kanda moko. Papa randenge zala ke ngala zala nga divorcé na uti ko kabwana na tata ya bana nanga. Eyo ko sala ke nakutani na mwana mobali oyo papa Jean-Claude. Na lingi yepa lingi nga lokola mobali nyo salingaka mwasi. Tolobi to vanda to zala ensemble to sala foyer na biso ensemble to fondé. Eya ko sala ke ya lobi pas à divorcer abetika ba makambu na ye tout biso mbale tema to ukuta na ba citation ana o sala ke to kani bien to bi c'est bon to vanda ensemble et tout ndeko langai to komi ko vanda ensemble ba fossette to komi ko vanda ensemble ngala papa to vanda kanda moko to sali 1 an déjà taka ba projet d'avenir ndenge zalaka to kana papa ke to sali projet poto il faut to balana na bisi papa ndenge tozo vanda pe boy na miso bana eza kitoko te même na ba famille kitoko te bazo lobela ndenge nini ngai nazwi mobali na kotisi na ndaku to vanda na ndenge na biso ba bantu eza respecté à travers na makambo nazo sala eza respecté même na ba membre ya famille nanga ezo sala propreté. Donc il faut to se décider to balana. Papa Jean-Claude Pe azaki na ye aboyaki na ye bolimbisi aboyaki na ye andimaki abino l'idée est bonne. So il s'agit de balana problème ezate to balana mais le problème est que ngai na sala kate parce que papa Jean-Claude Bion a c'est un beau tonton hein bayaya so bon moni e bokolo baka ministre ala tellement propre ala taka bilamba marque. Yeso moni monde te zaram na bamboko nde to vanda kaboy o mama mususu azo sa mo ba course e mo bengi papa e ozali banda edenga na mo course be papa na simba ra chasser ta simba kadité yeso avandi kala ndaku makolo likola mesa téléphone kazo fina ba makami mususu ane tala ayete donc mama pete mazaki na bolingo ya e papa bolimbi sindeke téléphone ezo bouger nazo ngala bongiselo mo awa Bokota. Papa, maman lobi ke problème eza lango te maman te mapa zaki na bolingwa papa ngo pa kraka ki papa ngo makasi. Alobi non problème eza te to vanda andima na ba comportement na nyonso. Andima papa Jean-Claude na ba qualité na ba défaut nyonso maman andima. Alobi non. Comme si la moni c'est un homme sérieux, aza calme, aza propre, aza présentable comme ka ba maman pototi. So moni mobala la taranaye bien ba propre belabite wala pela na zu mobali tellement aza penza aza beau hein mama bine yenga penza na suki ka koto
Donc maman penza bande ko accepter nyos papa koloba. Azaki na beaucoup de respect na papa wana. Azaki na beaucoup de respect na papa Jean-Claude. Oye ko sala que maman deba continuer aka ko vanda na papa Jean-Claude. Ba rom na ba projet libala na ba onde na ebisi bino bandeko. Papa ebi ngai na ndimi na ngai ide. Mais nana makoki te. Yo moko yebi ke nga nazo sala te. Yo moko yebi ke nga nazo sala te. Makoki wana ya ko financer libala ya biso mibale naza na ba moyen wana te. Tellement naza ba moyen wana te na yebi te so to sala libala ndenge. Mama bi no problème zata. Toi ba sa poto. Bino moko yebi ba mama ndepe ba vanta. Problème ezate ya libala ya biso ti. Parce que libala lelo pe bonga ba komaka liloba moko libala lelo pe bonga fo moi ça loboko mobile pati loboko problème ezate ngai koto wana problème ezango te na kosunga mama bi problème ezate akosunga libala na ye eleka bien akosunga libala na ye eleka bien problème ezate mama pe papa pa bien problème ezate mama bi le problème kezake ngai non ça nini so lito sa projet na kitoko to ba nota mbongo à côté mais yo pe na ba copine ndo sala wana ba biloko no te kaka so ko zimbongo to chaka mo à côté so to kangisi po esunga biso na mamba libala na biso papa ebisi mama problème ezate même to simba mbongo ngo eza nani wa ba jeune na eska tu na to simba mbongo eza ba nani mama bi ngala osimba la ngai mbongo problème ezate mais non préféré que yo osimba. Oh, problème ça ngala simba nga pe idée ngala peso ya ngala simba talaka bino basi bo aura trop de dépenses et tout mon plante bo au chantier périque au lukaka ko zala bien bo zala boyina boyi non ngala simba po to économiser kitoko maman papa si papa confiance non ma vendre ensemble hein la vie des couples confiance c'est ça qui déjà maman papa si papa confiance ton maman papa si papa confiance wana et on sala que après si papa confiance na confiance après ça qui papa et ça que bazo continuer maman zo zoira moi 3000 simba moi 2000 simba maman confiance elle qui tellement belé na bolingo tellement déjà ça qui aveuglé hein par l'amour après bandeko nini eko koma likambo passe pe mawa babomba mbongo tant mbongo comme 15000 maman dit à 15 000 na salle na makamu susu et koko kala so de maman même été mais malgré wana to banda ja ko luka salle to kenda ko réserver salle pour kala mikte makambu ezala papa na maman inde ba kepe ba réserver salle maman nganya zu so ki 200 € à simbisi papa zo tika makambu ne ça est azo ayebi ka na projet ne mais zo tika maman wana asa ba dépense wana nyos bandeko. Après ton la bongo, maman va passer avant sa salle et tout, na boy bazo continuer pe maman pe bika ba maman out. Abi ba ninga nga fo ba langue fo ba zo bon ça pas se préparer na côté na e parce que tika la création na 5 mois pour ba sa libalango. Bandeko. Ni ne o comme pas pe mawa. Lelo toza lundi. Ça fait déjà une semaine. Na une semaine oyo. Papa Jean-Claude azo mona na te. Maman benga numéro papa Jean-Claude ele kakate. Maman lobi ni mkola bosa benge le kite. Albi d'habitude ala la libanda te. Soka la libanda peut-être que ba mboka o ba pays voisin za pembeni. Mais si suko na benga numéro ne ele kate pourquoi écoute qu'on s'inquiétait maman. Deuxième jour pareil ele kate. Maman bina ke de ko annoncer na la police. Azomona na te tona sala nini mama vandi bande ko sa une semaine koki na mokolo lobby dimanche o mokolo mama bengaki na mokolo mi sa tout troisième jour na sauté bandeko mama bengaki ye téléphone sonaki ayambite atikele ba message tellement mon insistance de l'équipe aya bloqué maman. Maman ta maman va bloquer à mon yon clair. Comment ça se fait? A kende ko bloquer ngai. O ngala bengiye. A bloquer nga po na nini? C'est un problème. O ebi sanga ke problème ezali boyena boye mais akoki ko bloquer nga te. Akoki ko bloquer nga te bloquer nga la téléphone po na nini akoki ko bloquer nga te. Oh. Maman ta maman va bloquer mon yon
clarté. Abengi mo baninga, po baningo ba camarade ya papa. Abi est-ce que bomoni papa Jean-Claude te tout. Oh non mikolo pe biso na Jean-Claude tozo croiser te tout boy na boy. Ah, maman c'est comment mon clarté abi oh. Comment ça se fait même baninga na ye? Bami na de tous les jours de tous les temps, balobi ke bazo mona Jean-Claude te. Maman comme ko s'inquiéter. Est-ce que problème est comme lié? Est-ce qu'il y a Béli? Toi as eu problème. Ni ne comme li papa Jean-Claude. Maman Abtali abi non. Maman yo comment la likambango eza suspect. Pour tant papa bloqué ye, maman comprend. Comment ça se fait papa Jean-Claude qui ne peut bloquer nga kaka boy. Problème ezate na sali elo côté a bloqué nga pona nini. Maman tanga yo mona ngo clarté. Abeteli muninga na ye moko. Abi so moni boy seke mususu azu mwasi mususu azola la libanda mama binde na yebelie homme fidèle mobala calme banda linga papa wana na salela kaye nyonso kolata na ye ngam na sombela kaye bilamba ba magasin nyonso ba mona za la propre na zangai moi ça on y rejoindre en charge le kolanga moi si ni rejoindre charge na ye le kolanga na nzimite. Maman malgré ça que on zimate ka bo papa na koko monter ku ya modèle wana bolingo pe sila ki kate. Maman yo ko continuer pe ko lukaka ko insister tout boy na boy numéro zo simbata luki papa la ba Facebook. Oh, papa bloqué. Maman mon on sous clair tabi non. Ce qui doit dire que peut-être enlèvement au numéro na ye soit t'as un problème, tu comprends que em soit un problème, ya on le quitter. Mais ora babi magi kilekia. Magi ba kileki balobi Tomonio va na o ma copine. Abi ndena mesana ko benga. Soki ke mususu ke azana problème et numéro le quitte to comprend que numéro le quitte. Mais oyo na Facebook ba bloquer nga. Moi na tindele message ezate. Maman côté maman sali faux Facebook. Maman ta sali faux Facebook. Te place maman ko comprend que papa se croquer babord. Tant maman sali faux Facebook a comme ko communiquer na papa ngo. Genre que a te photo moi jeune fille quoi comme ko draguer papa. Tellement que papa zana Mario gigolo matricule 0 amoni mutu moko moi si moko azo bipe azo solsa milliard na Facebook papa sopani papa sopisi ba komi ko solo la fille wana ofanda ka wapi abina vanda ka place eteng na nana ba koma ko solo la et au sala ke mususu kutu ba komi non ba rendez-vous papa na bino mikolo na za na moi déplacement so na zongi na lukao ndane papa abomba mi abatami quelque part parce que abike ba ko monter coup pour la makambo ya salaki bande conseil qui est grave papa Jean-Claude a scroqué maman 15 000. Magui papa Jean-Claude gigolo. Bon faire attention bino basi. Ya on a tout dans moi conseil à Mukia. Mais a tout dans biso ma maman poto les aranigno. Kalabiso do yebi qu'à l'époque ma papa me demandait ko bala ma maman. Papa on zambon wa ya pesi na famille maman bali maman mais comment nini? Bino basi bokoma ko ke bala mi bala les aranini. Tala lelo makambe komeli mama Ani. Mama Ani to habito tanga kombo na ye problème ezala ngote. Mama Ani habito tanga kombo na ye problème ezate parce que le kambo papa Jean-Claude a salié et leke lié. Alors bi papa Jean-Claude a sala ke lo côté. Banda balingana papa Jean-Claude ça fait 1 an. Papa Jean-Claude a kaka patron. Papa Jean-Claude a bimakate. Sura bimika a sapé comme jamais babilamba marque la kaka. Aki a sayo ke mo bambias manganda azongi. Papa Jean-Claude a kebeta kayu abi kayu eza vi na ete. Ya mesana na kayu ta koko kubate. Bande ko lisola pasi. Joande papa Jean-Claude gigolo munene. Papa Jean-Claude nazo lancé appel. Yo mte scroquer maman Ani 15 000. Maman Ani aza na hôpital. Maman Ani azo koka tembe on a passé. Maman Ani ala mukara 6h du matin pa ke lukambongo. Allez sa bana na yena yo papa Jean-Claude. Scroquer papa Jean-Claude moza gigolo matricule 0. Otikel ko scroquer. Bande ko suki wana te maman ye ko dévoiler ke a révélé biso sous makambo mususu. Joande maman za soki mwasa misato. Oh papa Jean-Claude a escroqué. Papa Jean-Claude azaki na mwasa liboso a escroqué 20 000 bandeko. Mwasa mi balé a escroqué 15 000. Maman nyaza mwasa misato a escroqué 15 000. Joande ba monta papa Jean-Claude escroqué zaka ba 20 000 na ba 15 000. Papa Jean-Claude ya kozong sambonga batu. Vie bongi bongo tena kimobali conseil gratuit. Vie bongi bongo tena kimobali. Même à ta Bible les autres condamnés en go. Bino ba papa ba bike bino papa boko luka popo boko la ba mama la bana. Yango la tuni papa Jean-Claude za na bana ou pas. Sko bana na yo koloba ni pa bana na yo. Yango ba bi ou allons nous. Où allons nous?
sur cette terre où allons-nous? Dès maintenant que ne vers fin du monde, on est makambo comme boye, basi ba comme ko bala mobile, mais comme en tout cas mo kilo comme a trop matata. Basi ba comme ko bala mibal. Mibal ba comme ko scroquer basi ezalarata. Papa mutazu ya boko liyo papa Jacques-Claude zala pe gentil ko. Muninga boko liyo na ndaku na ye pendant 1 an allez sakayo. Et puis babi papa Jacques-Claude ali biloko bana bali a terre. Maman ni so la biloko pona bana na ye papa Jacques-Claude ya zaka mutabambisa mai na lituma. Papa Jacques-Claude ya mbisa mai na lituma. Et puis ali a biloko la la te. Faut balambela ye chaque jour. Même on a tema zaki a kraka ki papa wala. Maman la tema zaki na bolingwa papa na ndo sanis papa na zoluba. Mais tala mku papa a monter. Ta mokilinde eza ma bebo. O eza art ya modèle nini. O eza mokila ndenge nini franchement. Hein? Eza ndenge nini penza. Makambo ezo za bien ta. Yango nini yango ba papa. Eza la nini. Franchement. Il faut que ces animosités, il faut que ça arrête. Franchement, on a besoin d'art moro animosité. Ah, papa. Vous avez ça qui bon niamologie ou comment? Oh, ils art à modèle nini. Art moro zalakate. Oh, besoin papa art moko papa comme il la niama. Donc bah art ba animo ba ko sala obino ba tulé comme ko sala les arrêter. Enfin franchement, il faut tout s'arrêter. Il faut que s'arrêter. Ces animosités doivent s'arrêter, franchement. Les filles, les mamans. Il faut que ça s'arrête. Et ça va nini? Tout ça va qui toko te. Tout ça va qui toko. Bon, tu veux comme il parle à papa bisomo bi poani. Si madame que tu vas dans la famille, c'est la banane, on peut la banane yo. Bon, moi la balabalia. Au moins peu beau total ba couple belé ba mamé belé. Au moins le belé. Ah, babi Paola Lopez ya ba Lopez. Ouais, nazo soso la bango te nazo lobe la bango mako. Franchement, pour ma grand-mère, si ma grand-mère, mboka o ezo leka. O mona musu bana baza bilamba bien te. Bana bakendaka ba sorti te. Bon mais mata bana ba vacances te. Mais pona ko boko la papa Jean-Claude. Yo kende ko bimisa mbongo. Papa Jean-Claude so bien ko lia viande fraîche. So ko bien ko lia mbisi ya mai, ya moto so ki moko nde balobara. Akolia, mais où allons-nous franchement? Ba maman bo mitalaka, ba maman bo zoma kitala tala bo mitala ba vrai chéri. Comment ça se fait ba na bi maman aniti ndelanga photo. Na bi tuno maman ali atindelinga photo bo tala moi si. Maman ani moi si kitoko me baskoke 15 000. Pour la nini libale bane ko yate alingi mo ka bala papa Jean-Claude. Ko bala papa Jean-Claude a skroke maman 15 000. Ezala kate bandeko. Il faut to lo ba non na ba art animosité oyo. Il faut tout le bas, non. Et puis ici, là. Où allons-nous? Franchement, mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes papas, où allons-nous? Pas de nos autres qui bon niama, tozo mitia na bzoto boy. Pas de ba arte zangati na boy. Krishna et Bizé, Barbie, merci. Bonjour à toi, ma chérie. Ceux qui, tonton, papa, pardon, limbisa, ada bengo, ma chérie. Krishna, comme on a dans un baptême, moi, c'est ton mobile, yaya. Combien la scène à yeba. C'est la vérité, hein. Aux hommes, maman, hein. Ouais, Christina, on te photo et mouli, ouais. Moi aussi. Franchement, il faut ici, là, yaya. Il faut ici, là, bah, artueuse, ici, là. Et comment nini? Pour la nibo, comment on parle dans la compétition? Et ça, nini? T'es un moment qui m'a dit qu'on a sali mariage. A bengi si binonye s'bokei, mobile na balle obi. Au comme qu'on papa pression. Papa faut balanga, papa, mais ça, coca qui n'a été. Ah, n'y a la possibilité au bal à ôter. Oh tiens papa pression bala o papa ke papa biso na moi été mo bidinga bona lukambo ko balanga. Franchement c'est du jamais vu. Krishna, c'est du jamais vu ma belle. Nazo comprendre où allons-nous? Et comment nini? Comment ça va compétition? Comment bala compétition? Mutum so moi mobile azane le l'autre côté. Mobile na la coquine a été. Au côté moi mobile tout pression que ne ko bala yo. Européen ça peut mobile. Tu entends moi ma comme maman ni parce que maman ni azaki na posa ba bala ye pour la ni la ta voir le ko baninga na balata. Bala ti alliance le ko buninga na la alliance. Le lorsque papa Jean-Claude yake ko stroquer bela 15 000. Bandeko ko la mkatongo em sous salaire maman ni za qui 1500. Azu moi 500 na pour na dépense na ye. Papa mso bandeko za sous 1000 mobimba. Maman mikangi singa maman mo ko so ma perikité. Maman t'a periki à sikate comme ma periki à kalapola ni kaka papa Jean-Claude azala bien. Bon limbi si balbeko. Eh nana toki kuna otoka.
nini papa Jean-Claude azala bien. Mais papa Jean-Claude a monté maman la coup, a yibi maman 15 000. Papa Jean-Claude n'a pas lancé appel. Papa Jean-Claude est si qu'on zali. Balobi osa gigolo mounene. Mario mounene. Oscroqué maman ni 15 000. Maman ni azana hôpital. Kende kozong sa 15 000 à bato maman ni. Mouni na boko yo pendant 1 an nanda kunaye. Abali yo. Alinga bala yo. Ozumbongo bo osali ya mariage. Jusqu'au sali à bato maman ni a réservaki. Nano ke futa salle. Après la mboka, oh, so réservé salle. Soit ils sont quoi annulé. Il faut foutre en bas sur la salle. Ceux qui foutent en bas sur la salle, ceux qui auront changé date, auront foutu à 4-4 en bas salle. Ce que maman y a ça n'a pas il y a 15 000. Ce que salle voilà ceux qui besoin qui ont combien. Ce que bon maman y a qui fout à salle aux endroits wapi. Bon ni bozanga ma qui mutema bondo qui boye. Bozanga ma mi ba les aranini. Balobi mon grand frère Yves Mavambu, mon yaya chéri. Yaya zoyoka. Nyoso basi basal bozaka, nyoso basi a poto, ba famille sel, basi a poto, basali mibali boy, basi a poto, basonsi mibali boy. Mon bino mibali a poto. Escroquerie bozo sava tu mère boy, bat mambo bozo mbona ngote. Tala modèle papa qui ko escroquer 15 000 Sonia. So ba yebi sa mko kuta maman ni nzela. Parce que maman ni qui ne peut porter plainte exacte. L'état yebi que maman ni za femme celle yemo ko na ndako za na mobilité. Ya yindi. Eza ya ko yinda maman ni yebi takima wapi. L'état yebi que maman ni za femme celle za la yena bana na ye. L'état yebi papa Jean-Claude était. Maman ni moyen que funda papa Jean-Claude ke ayibi 15 000 exacte. Maman ni za la ba preuve té. Ba signer ba papier té. Car à deux bavandra moi sans mobile ndaku moko maman ni pesi papa Jean-Claude dit confiance d'ailleurs mémé lié maman nzima ki te que papa Jean-Claude akoko kima na mbongo abongo na mokola lelo mais lelo e komeli maman eza passe pe mawa complexe comme trop ma chérie to comment ça na compétition ezakani Ozamba la compétition pour ani muninga zitka muninga zwana ye yo zela tangu na nzamba osunga yo ozoki mamba una nani balebi nzamba za roulage soka fongoli koto atkangi koto soki koto kuna kanga ka fongoli koto mususu ezate somoni muninga ke banda ete yegu ndaza ka bala ke no za sala Venise akonga pende na zabe fonga pe la bala na sali wana fonga pe bana sali bala muninga langa zoki azoki sala bela ngaku tu fona zo o eleki aye il faut ngapela sala kaka kuna place ya saki fete pour la nika ke yaya alinzanza ali bende bolingo so les amutema eliko bateso ba bali yo ba batio alliance de papa comme yayo eliko bateso ba bali yo nde ozo mati likolo na nyonso non bo bala na bien libala ki solo ezali papa azumbongo akena famille ya ba mama abali mama wala ndeza mariage ya solo o libala lelo komi ke mama yemo azumbongo na yake bala papa wala so ezali bala te to tika ko forcer ba mama to tika ko forcer bo moni e komeli mama ani ba escroquer 15 000 mobimba to tika ko forcer ba forcer a relation te ba forcer a libala te et puis libala e pesa meli na mwasi nyonso pesa tan boti ke la nzambe asale la bino ngonga la bino soki nzambe ebi ke ngonga na opesa libala ne koki okomona mobali okoza en charge okoya ko bala yo yo moko ko dépenser te yo moko osala no kutu pasi te ebiso ko aider mobali no bite papa yo sali mingi ngala osomba gâteau pour la mariage na biso balobi millénaire événementiel ba mama oh nyonso azo sala mariage ne balobi pour la gâteau à chariot bo contacter millénaire événementiel bambo nyonso a pour sa chariot et le gâteau zala ba cotiser na chariot a contacter millénaire événementiel boko zala jamais déci pour ba fête zo sa makuna puis na primo ya kitoko boko zala décider poser loko ya mwana mboka to continuer liso na biso ya Yves Mavambu likambo somo Paul Cassis likambo ya somo mama Liliane Timba balobi mubiala makambo ya somo ba somo komeli biso Chancelinga kana likambo ya somo babi bande ko la biso bazokota baza aposa baba Denise Bola bonjour bazokota bana posa baba loba baza na motoli ko pesa mama ani bande ko to ba mama ani nini. Où allons-nous dans cet pays?
Où allons-nous sur cette heure? C'est ça. Bon, considérons Deni Yaya. Yo ke bali mobala considérer ode. Et nous sommes soit la car et la bala yo mum to balanga. C'est ça considérer ode. Et le réseau ça la biso na communauté congolaise est complexe. Complexe c'est ça biso makasi. To ko bala na lokwa na course. Babala na course té. Na bito pesa tana tabandeko. Conseil gratuit. Donc Glody alinga participer. Dès qu'on a vu ce Glody dit azo benga appelle les autres na ajouter maman soit papa o nyonso amoni za pour ça participer Krisnani balobi on za pour ça participer Krishna sur za pour ça participer ma chérie on participer on peut ça ba point de vie na yo ma maman na mungwe kauki nga boko lokisanga biki ezalaka nini yango ezalaka nini ba papa ba maman où allons-nous peuple congolais où allons-nous tolobela makambo ezota ba grave violence donc tolobela makambo ezaya ba lèvement tolobela so ba bino bato bozoluka bokota mabanki Mario balobi bana mibali ba papa bokota botika ki Mario mingi likambo pesa ba papa ah mama na ebisio mama na mito dans l'hôpital ba papa conseil ya ofele gratos botika ko sala boye bolinga ba mama na bolingwa solo yo mona mobalo linga ko sala te kokota ka ki Mario nyonso papa gigolo papa Mario oh bibalo balinga basi baboko la bango l'air est grave bon mama batomboki ba mama basiliki papa Jean-Claude yo temo mesala kokota ka mabala yo mto mesala kokota ka ki Mario yo mto mesala ko skroka ba mama balobi non. Maman nyonso papa Jean-Claude azo ko beta ya sika la porte na yepa côté ki Mario ba mama bozama yele oye comme elle maman Ani et comme la bino maman Ani aza victime à libosote balobi za musala ya papa Jean-Claude sora tioli to yo boya te pour papa Jean-Claude babi c'est un bon tonton hein c'est un bon tonton c'est vraiment un bon tonton sora tioli to yo ko boya te et pas za maloba sukali il est propre. Il est beau, je vous dis, bon, beau et terre. Allah t'a rappelé bien. Allah t'a classe. Tu as au ministre d'Affaires étrangères. Au ministre. Mais, gigolo mounene. Mario mounene. Papa Jean-Claude, que nous avons sambonga bata mamani. Soit que nous fout à salobo réserva qui est tiré bombe à la poche. Et invité. Ba papa bo changer mi ba le belé la poto musala binoka kokota ki Mario mi ba le belé la poto ka ki gigolo yaya biso to eke ro luka boyoka ta sonité mama bimi na tonga ke luka vi yo papa lali na mbetu ma ronfler après tant ko lamuka ozi fufa munene semula munene mini tant osuso le semula munene yo wana Facebook obandi ko draguer basi mususu tandis que azaka tanda kuna boko la kayo Mario. Franchement, il faut que éthique, il faut s'arrêter. N'a-t-il te pose à ma papa, il faut que papa bo s'arrêter. Ba art wana bozo sala na, eza ba niama muto ba raisonner loko la bongo. Ba to normal ba raisonner bongo te. Mo baleo o aluka moi ça salele nyonso mo balité. Mon bala tika moi ça la nyonso, moi ça boko la bana, moi ça les sanda kwa mo balité. Un homme qui se respecte à cause de l'engagement nae, à cause de la responsabilité nae. C'est le moment papa, papa, bozo ba responsabilité na bino. Botika ba mama kimia. To bote la bino to boko la bino aboni boyoko. Papa Jean-Claude kene kozon sambongo yibi mamani. Dans Bandeko, c'était un peu ça. Du sola, le les a pas si peine à mawa. En tout cas, maman ni, ba pêche, ba courage et belé, courage, Dieu la protège. Ouais, ma chérie, tozo semble nzamba protéger. Mais nzamba reprotéger, to tira ko ça peu bêtise. Et ça gâté sur les cambre, comme les biso, to nzamba lim, nzamba protéger biso. Nzamba pe alembi.
po tozo sala makambo ko eza ozomona quelque chose sala eza akate banda bakoko na biso de génération en génération to mona te ke moi ça ke ndoko boko la mobile mais la poto chanza to chanza ba rôle papa zo rôle la maman maman zo rôle la papa. Où allons-nous bandeko? En tout cas, l'Isola, le Lozaki, Angwala, l'Isola passe pe mawa. Ndeko, na benzi bino matoi. Babi, conseil ofele. Oza matoya koyoka, ayoka. Oza motema konzima, anzima. Oza makasa osala, asala. Boke bana ba gigolo. Boke bana ba Mario. Boke bana mobile na kombo ya papa Jean-Claude. Papa Jean-Claude. Mario Mounene. Oh là là, gigolo munene. Boke bana papa Jean-Claude. So boliba skroke bini banzoto. Na bambongo te. Boke bana papa Jean-Claude. C'était un peu ça. Histoire na biso ya lelo. Tunamoni tozo komi na biso na suka. Ya li solo na biso ya lelo. En tout cas, un grand merci pour votre participation. Balobi, ba gros bisous na Chancel Vie Ngamiaka. Balobi, ba gros bisous à toi ma sœur. Balobi, ba gros bisous à toute la famille Bassaboli, à toute la famille Kinkela. Donc balobi direct na biso ya lelo yango. Nous on est là au PJ de la presse pour vous conseiller. On est sur ça problème na ye on est ça les cambozo déranger biso to lobelaka parce que ba masona biso utaka à la source ceux qui ont lelo to tangi kombo ya papa parce que maman liga ki to tanga ba kombo la bango ceux qui paye ozana lisolo na yo ozana posa to tanga ba kombo te to kotanga ba kombo te. En tout cas, grand merci à vous. Un grand merci à tous pour votre participation. Un grand merci à toi Maggie Kilek. Un grand merci à toi Glody Dilou. Un grand merci à toi Krishna et Bizet. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à toi, Denise Bola. Un grand merci de la participation. Na bino nyos bozaki elongo na biso de konanga. Merci na ba conseil na bino. Merci na ba remarque na bino ba suggestion na bino. Nous on est là pour te satisfaire bino. Donc balobi Glody Kikela de la presse congolaise. Babi bo aimer page, bon rozanga ba direct na biso te. Bo aimer page, bo inviter ba mi, ba aimer massivement. Bo s'abonner na chaîne na biso Médian en ligne world. Bo s'abonner en tout cas et que ça la biso vraiment plaisir, il y a trop. Bon aimer page na biso Glody Kinkela de la presse congolaise. Bon aimer massivement, bon partager vidéo, vraiment et ko aider maman moko papa moko dans le projet escroquer maman moko na minute oyo vidéo oyo ko aider à moko. Bon partager ngo balobi to prier pour la maman Annie mutema pasi asali erreur ayebi erreur naye bolimbisa une erreur naye meto condamné par papa Claude posté azam moyibi munene. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Un grand merci Nabino Nyonso Bozaki Elongo na direct Nabiso. Je vous dis à la prochaine. Merci et bonne soirée. Bisous. Bye. Bana monde entier. Ce que vous l'avez dit Lacoste, artiste de la Binopi à Congo, les abonnés d'Edino Bilengi TV, chaîne à Bayaya, Edino Bilengi TV. Vous m'avez un noko, vous m'avez une ambiance, même vous avez un symbole à Mawa, et qui sont Edino Image. On est là, c'est Edino Bilengi TV. Il faudra confirmer double étoile bientôt la terre. Edino Bilengi TV. Edino Bilengi TV. Vous sentez que non? Edino Zopesa Bilengi. C'est-à-dire, vous s'abonnez massivement à Edino Bilengi TV. Vous ne serez jamais déçus parce que le programme il y a mystique, il y a kafou. Donc, vous se retrouvez quoi? Edino, Edino quoi? Donc, tu as masolo. Baya, mais Edino n'est number one. Vous s'abonnez à Edino Bilengi TV. J'ai à vous Bana Poto, Bana États-Unis, Bana Asie, Bana Australie, Bana Afrique, chaîne Nabino Yangoyo, Edino Bilengi TV, Yangonde Makam, Yangonde Esali Kibiso Bana Poto, Toye Bana, Kibiso Banso, tous s'abonner massivement. La monde est ce qui s'est marqué à la